que aux autres qui pas fallu pour dire mais la ça fallu peut-être aussi on a futuré. Non 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 vidéo te a fallu pour par traiter papa chéri na banenge mo robot. Non non non. Za la kana kati ya wenge. Dans l'esprit wenge. Ata okufa nzala ozala kana kati ya esprit wenge. Po balobi mutu anzala. Kozala mona wenge engi koloba te que so muninga zo sala eloko na ya malamu. Yo boya yango. To yo fosa la kana etni wana wenge. Garçon asa d'abord très impoli. Envers nano bande konae o ya maison mère. Moni e côté avant dakuna. Côté to zo ke ne ba pique-nique. Ne ba so ba mi ba makile sauter ça ba makila ba hérité watanabe ya ba déplique ya ba fabrigas ya ba robino mundibu ye aza rature ba mi sa maison mais o ba na succès te zaye ya ka faute ya Noël nyama na oloba dia fula ndi atala te et puis faute à brigade nda yaki na cri wana na qu'est-ce ko kota bilambo ya oloba ya la tawana ba masa na ye batinda ta musu ba ma ba misene bilamba ya lata kango bisusu lata ngo na miso ser na biso Virginie Mangam anazwa médiocrité ya carrière na anga lati sangai frère soki na BCBG sama batu o makile sotaka te ngai sotaka koleka yo et puis ngai ko sauter place ko ba novembre kombo na ngai ko komela na matoi parce que biso to ba makila ba champion ya tanga nana siko tanga otala jomo ba ko musicien ya wenge ya besi oh ya gangela lelo chez biso ya gangela lelo musicien wenge otala na TV wana siko otanga na wapi na idiofa ozo comprendre wana no ekinte waza na idiofa na no ete faire na biso faire égola que je salue akeno beta na quartier latin aza wenge. Je pense qu'Aza Wenge. Oui, il y a un abisso à l'Ibosso à Wenge. Bana Kini, Bana RDC, Botuna Ngai. Niye! Agence rapide multi-service et même les bino ba solution pour le voyage na bino. Yoka surprise. Agence rapide multi-service et bon les bino ba visa promotionnel na mbongo muke, pena na tango muke au voyager au kei na yo, au tindi famille, tope mana ba kei kotanga na mboka ya bapaya. Yoka bien. Agence rapide multi-service. Eza ko assister bino na lo mangu nyoso pona boza ba visa ya 3 ans, toza na visa ya 4 ans, toza lisusu na visa ya 5 ans. Soki olingo voyager na ba pays oyo: Canada, France, Mexique, Brésil, Italie, Portugal, pena ba pays mosusu oyo totangi awate. L'agence rapide multi-service vient au devant de vous présenter nos différents visas promotionnels pour des destinations telles que les États-Unis, la France, le Mexique, le Brésil, la Turquie, l'Italie et le Portugal. Vous qui aimeriez continuer vos études à l'étranger, l'agence rapide est là pour vous accueillir. Ozali na posa ya kosala assurance voyage. Yaka na agence rapide, okosomba assurance voyage na yo na prix ya malamu pe ya kitoko. Ozali na posa ya billet d'avion pour na ko voyager Lubumbashi, Kasai, Katanga, bamboka nyonso ya République démocratique du Congo. Yaka na agence rapide okozwa billet na talo ya malamu. Bonjour mesdames et messieurs, merci de rester branchés sur Congo Promo Télévision dans cette émission Excellence présentée par moi-même, Scotty Kabalou, la justice de la presse. Cette émission elle est réalisée par Cédric, les cordons de Congo Promo Télévision. En parlant de Congo Promo, je vois le boss Rafangindou depuis Dallas, ainsi que Maman Belinda et tous les enfants, le personnel de Congo Promo Télévision. Un clin d'œil à vous. Cette émission d'aujourd'hui, je suis assisté par Maman Jenny Mangaya, CEO, la Queen. Je la salue, la maman de Jaden Paradis. Je suis avec Mignon Abraham. Vous savez que l'actualité reste dominée par beaucoup d'événements, entre autres l'événement du 29 octobre Fally Ipupa au stade des Martyrs. Mignon Abraham soutient à 100% cet événement et puis on va parler de sa carrière. Rio, où elle s'appelle musicien BCBG, ex-collègue de Mignon Abraham, il a fait des émissions où il a traité Mignon d'Abraham d'impoli, de mal éduqué. Excusez-moi peut-être pour les termes, mais Ezagi a propos Oyo, Rio Alobaki pour Mignon Abraham. Mais aussi on a vu Miel de son. Alobi Mignon Abraham Akenda Poto Kala, Aodiembe la Fally, Alata Bilamba Kato. Toutes ces réactions
Ne zappez pas parce que en ce net moment ailleurs, il n'y a rien. Les choses se passent ici dans Congo Promo Télévision. Là, je pense aussi à mon vieux Bruno Loubi Kambon, propre, sans oublier Jonathan Kaembe, Damaris Kiala. Voilà, la liste est tellement longue pour boire à Borabino tout au long de cette émission. Mignon Abraham, bonjour, bonne santé. Ouais, bonjour Scotty, santé, ça va. En merveille. Voilà, comment toujours en forme. On a dit que tu es toujours en forme. On a dit que tu es bokoto. Oh, Pembe à l'Ufulakari. On a dit que tu es section musique et Sepeli, Nick Cheta, Trésor Bakala, Olivier Akiala. Mani Balov, sans oublier Petit Langa Liverpool, Munduki, Tamako Poutine, Guinée Monde Pantac, la Rwanda, Patungolo, et puis si on a qui plus loin, Nazomona, Maître Merlin encadrement, Nazomona Jires Peugeot, donc Nazomona Armik Falai, Nazomona Naik Yenge, Nazomona Dora Delix, Nazomona Mabungu, Nazomona. Tout ça tellement nombreux, voilà. Amador, tous les artistes, la section Boulé, et puis Nazalia. Voilà, Azalia, voilà, je pense aussi à Lilou Télévision, ou les KMB. Cette émission, ça sera en différé de ces côtés-là. Mais les loyaux, maman Nalikambo, tout sur leur carrière, Oyembi Fali, c'est avec quelle motivation? Mignon Abraham, surtout les bigéos dans mon awenge, mais bende de comment couille à n'engeni, fallait à latino, ou yembi fali, avec quelle motivation? Donc je sais pas pourquoi Batubazol n'a pas divisé musique congolaise. Au moins il est là, tant que motu manko a tellement pour un soulèvement à moka mon a éco mara, et bien les lots tant que vendre à Tolobaro, Papa Lumumba à Sengalipanda, les autres pays n'habitent pas indépendants. Tu fais même la journée n'habitent pas indépendance, je pense. À la base, je suis d'abord un artiste congolais. Voilà. Je ne cesse pas à le dire et puis tout haut. Na musique congolais. Nambo Ganabiso son orchestre tellement ébélé. Tous en a quartier latin. Tous en a vu la musique américaine que papa le loué mané plus. Tous en a Zaïko. Tous en a Wenge, Maison Mère et BCBG, Tonia, plusieurs Wenge. Sans oublier Wenge Sousouya. 4x4. 4x4 et Soussou et Zala. Voilà. Excusez. Tous en a Cultura Pays Vite. Tous en a Jet Set. Le Ferrego là. Ouais. Le Ferrego là. Tous en a Villanova. Il y a Fabregas. Il y a Fabregas. Tous en a Teteranova. Tout à fait. Mignon Abraham. Tous en a l'essentiel du village. Tous en a. On a F victime, il y a pas F victime. On a la team, il y a héritier. Tous en a la team, il y a héritier Wata. Tous en a les ados. Les ados, début n'a filé. Voilà. Orchestre, tous en a orchestre, il y a Ibratom, il y a les contre-maîtres. Tous en a un orchestre, il y a des conabiso, les bogas. On m'a mis ces forces là, charisme, le roi, hein. Faut à l'air mon peu le roi les beaux. On a les abeilles, il y a miel de son. Voilà, ils ont une orchestre. Ils ont la canne en mot. Oui. Tout le monde de la on. Mais non, il y a tout. Comprends, hein? Voilà. C'est-à-dire, biso tout à l'isanga. Namboko, tout le monde a un musicien qui a un kokenda. Tout le monde a un bakenda qui boit zonga qui boit. Comprends, hein? Et quand le bani, tout bakenda kuna ba embaka musique congolaise. Eh, Namboko yo, tuzaba kobina zitutala mama, wana mama balumu kazitutala. Ba orchestre nyonso. Namboko tobina ndombolo ba orchestre nyonso. C'est ça qui a fait la gloire de notre musique congolaise partout au monde au départ. Tant que tu na esprit à bokabwani yo boaka krina yo c'est-à-dire est disloqué. Musique na biso. C'est ici musique na biso. Na ebisio et comme ça ebiso côté morobo. Vous comprenez hein? So na télémi entre na virgule. Voilà. Na tesco entre parenthèses. Wenge.
bandal maintenant nini wenge oya bandal ekomaki mokili mobile lelo ekoma patrimoine national ozo comprendre parce que tite osola pena na pembe ekoma patrimoine national lelo wenge ebimisi na yebiti donc ça dit ebimisi bana depuis moi na wenge voilà ngape moi na wenge ça dit engi koloba te lokola wenge ebimisi bana eza wenge ba orchestre mosusu existe te non soki orchestre mosusu existaki te série wana nde nini wenge nge elobaki ba champion di Zaïre ozo comprendre tozalaka na mboko wenge elobaki bana wenge baoba wenge muzika champion di Zaïre ozo comprendre mais na moment o papa wemba azalaka vivant pepe kala aza Madilu aza King Kester Emenea aza vieux vieux nyonche aza nati entre parenthèses mais wenge lobi baza champion di Zaïre c'est-à-dire bango ne mutu basontaki ke baza champion di Zaïre bazaki na bafan na bango eyoloba te lokola papa wemba azalaki vieux Kester azala te lokola vieux pepe kala azalaki vieux dilu abimate et koloba nini tout ça c'est de la musique congolaise héritier nalobi tovanda awa na mboka oyo na bandeli tomona bayaya na biso ya wenge bakenda kobeta na quartier latin na banani tomona grand frère na biso frère Egola que je salue akenda kobeta na quartier latin aza wenge je pense qu'aza wenge ya na biso ya liboso ya wenge oyo batiemi bato biso moko toyebi ke yaya na biso ya wenge te nabi nayebi ko ozo comprendre tomona vie na biso grand prêtre Titina Al Campone ya wenge musique à 4x4 ya wenge musique à 4x4 et puis BCBG abeta na quartier latin je pense pas que baaki batoro baaki bayuma balaki ba sans esprit comprendre batalaki ba carrière na bango na moment wana so ba otala émission ba comprendre que ponta de lança pembe na pembe azo abeta penza ba pembe to so la pembe ko papa tout à fait to mona awa ba vient na biso ba Jos Diena ba longwa cultura ba kenda quartier latin tomona na pese mbote Sarbati brigade Sarbati alongwa quartier latin aya maison mère a toro ta ayuma peti nazo memo côté to bomanela tout à fait tomona CNN alongwe quartier latin aye BCBG tomona vie na biso et puis akenda ti cultura tomona vie na biso Eric Tuti alongwe quartier latin ake cultura Suzuki comme so bosani pe tomona pe vie na biso Suzuki ayaka pe BCBG voilà tomona lisusu artiste munene lokola vie na biso Deo Brondo je le salue mon vieux alongwa Zaiko ake quartier latin tomona vie na biso Montana Kamenga alongwe Big Star aye quartier latin tomona vie na biso Kabose Yakobia ya kontumba yauta Shock Star alongwe Big Star aye maison mère aye non aye non orchestre vient na biso grand-père sika ba vient na ba Denewa de Edi azalaka na ba petite sœur na biso ba meta banini bangoma aye maison mère par exemple tous au sa biso non personne par exemple parce que ba musicien nyonso wana o esala pour wana tout le monde vient na biso la coste mukentonga alonga maison mère laquelle Tonia ba wana wenge quand même te na bibo kabo bo kabolaka we boba oba zaki na wenge bakenda kisiko ba orchestre ba onde bazana esprit wenge te ça dit esprit wenge pour esprit wenge il faut
ozalaka na kati ya wenge ata okufa nzala ozalaka na kati ya esprit wenge po balobi moto ya nzala ata basutena kote ozala kaka na kati ya esprit wenge moto komo confirmer ngoyo moko nzala elekaki mingi tellement l'équipe ena mingi nalobi boye nakeka soutenir Fally po aza na succès nadiembela Fally non nalobi boye déjà moto oyo ayoki nzala akoki kofikela no ndako ya bato te oya moto ya nzala moto ya nzala bafutaka ye te epa balocataire na ye moko quelque part baye kotikele moko c'est-à-dire pour manger je pense que mpo na moto alia ye moko olie biloko yo moko soki toke nango en terme kinoiserie moto moko akolia biloko ya 50 000 francs te wana bapropos miel de sang naoya wana t'inquiète pas naza na ye bien 50 000 francs te ezala ebele mpo na ye e lelo na mboko déjà na 2000 francs déjà moto aliaka vous comprenez c'est-à-dire les cadets de mes soucis c'est pas de manger j'ai pas faim c'est-à-dire les cadets de mes soucis pour manger c'est les cadets de mes soucis comprenez c'est-à-dire parce que j'ai une maison où on prépare la nourriture pour Manalia. Vous comprenez c'est-à-dire kozala mwana wenge engi koloba te ke so moninga azosala eloko na ye ya malamu yo boya yango to yo fozala kaka na etni wana wenge parce que na histoire ya wenge yana motu moko tako ya na frottoir a effacer komo nanga jamais bon sentir on dirait oza trop redevable pas Fally pourquoi nalobaki yango nakufa nakufi je suis incriminé de quoi de la trahison tu as trahi Wenge non Wenge m'a fait ce que je suis aujourd'hui Papa Chéri m'a façonné de toutes pièces comprenez donc j'étais dans notre maison et j'étais inaperçu dans des avenues par mon travail, par mon savoir, je me suis approché le Wenge BCBG et ils ont compris que ce garçon a un talent inné en fait. Et lelo na couleur ya Wenge na bima lelo mignon Abraham. Vous comprenez? Tant na longwa ki Wenge za ki trahison te. Ezaki na longwe. Na longwe Wenge. Mon frère, j'ai fait pratiquement 17 ans na Wenge. Nayebi mabena malamu nanga. O nako lobate, pona ba nakoko lobati. Eyo mokonzi ya pembe. Non. Ba pembe mususu bingisa te. Ezala ba makamu mususu nga nako lobate e ko malokola nga nazo s'attaquer na Papa Chéri. Tu comprends? Ça dit nga nako s'attaquer na Papa Chéri te ko Papa Chéri a père na amata atita. Mais yo so bingisa ngote ya votre frère, moko pa otolongo alobi bonozo 7000 francs par concert. Wana à propos na ye na Wenge. Yo 7000 terre. Ngai na mignon Abraham. Donc au sur la mignon Abraham. Nga na betra sete mingi na ba les à côté. Wana za selon mutu na mutu aza na relation na ye aya nango pe azala nango na orchestre na Papa Chéri. C'est-à-dire yé tango amoni qu'il faut aloba bongo wana eza ye. Yo tinto tuna yo ba 7000 wana yo ba neko zwango te robe comment? Non. 7000 francs prix concert ata robe tina ville ata inter 7000. Non ngai mama na ye bien oti. Mama na ye bien oti. Ozo la soda makasi. Mbila pena ya mobutu ya ngenga moko. Vous comprenez? C'est-à-dire déjà côté nzala. Basta cause. Ezande garçon là. Oh tanga kombo wana. Comme les miel de sang. C'est un artiste congolais aussi. Garçon là. Asa d'abord très impoli. Envers nanu bande konae o ya maison mère. Comprenez? Ah très impoli.
moni côté avant d'akuna côté to ça que ne ba pique-nique ça dit bo sangani fo bo ke côté moko boye oh là là OK ba pique-nique avant na mbinza te côté pique-nique vous comprenez OK so la vie pique-nique et c'est un moment temps pour comment voilà côté au ya ça alors que na sali je pense que 15 ans à Gombe. OK. Comprends là? Ah, on va pas se coutanier avec ça, siège na biso. OK. Aussi chacun so l'équipe a conseil musu na zula. Ba artiste na koto fan balali tout passe on a bien. OK. Vous comprenez na oya so pas na. Voilà. Ça dit mon côté wana. Asi sana no problème na quartier wana. Ai oya bi problème na pona na ba dossier na quartier wana. Bakoso ba nga téléphone obimisa adresse ngwa na quartier ya bien arrivera bien bien ça problème azana ngona quartier ata bilamba sika basi kone na boye na asa d'abord exemple à suivre par rapport à quartier a ebi soni nyazana no OK ana so moko boye ya bien ti na ninga quartier c'est-à-dire avant na nous esika mon papa na lala na ndako na nga kitoko ya propre o ye nanu ana niveau anati na bengo mal éduqué bozo wela ni yo bengi mal éduqué a bengi mal éduqué na banda ko kulala na ndako bien depuis nga ba benga nga post kabaji ça dit so muto ana nzala yande ça dit moi na mboko na ba grand frère ba patron ba ko grand frère manga Holanda ya ba patron c'est-à-dire nga moko so na sai makamu nanga na robenda pe koto pas tam so grand frère nanga donc grand frère na biso ali boso Paul Monte. OK. On se comprend là. Yo ndeko Paul. Voilà. C'est un grand frère dans la Liboso. Na PC Mot. OK. Vous comprenez à un niveau quand ko ka ba grand frère. Surtout que na ba papa ba tata ba donc c'est ça ba jeter. C'est-à-dire moni muto avant di moni poto o ba mema na maison mère. Hein? Pour oya okangisa be tant yazo finga BCDG. OK biso na maison mère makila ya succès sotaka mais na maison mère na bana maison mère ba yebi ke makila na ye ya garçon wana otanga wana miel de son makila na ye ndeza vraiment to koleka na ya ba biso ba oyo ne ba so ba makila sote ça ba makila ba hérité watanabe ya ba déplique ya ba fabrigas ya ba Robino Mundibu ye aza rature ba misa maison mère o ba na succès te zaye ya ka foto ya Noël nyama na oloba dia fula nde atalate et puis faute à brigade nda yaki na cri wana eloko apema etoboka c'est-à-dire on a gaz te un seul musicien o abeta te na mboko parce que alobi o abeta te pour na $500 mais faut comprendre babengi nani obenga ba bengo po oyemba nini ana nzembo te ozo comprendre ana nzembo te ba bengo te parce que on a $500 on a benga te mais $500 on a à cause on a fouté ba musicien na ba 30 akabela ta ba musicien na quand on va répéter ko fele on ta futa ka zata quand ba bengo ba peso ata $500 au cause on a kuti au pese ta ba musicien na yo ya zawana ba bilamba wazolo ba ya lata kawana na qu'est-ce qu'on kota bilambo ya lo ba ya lata wana ba masa na ye batinda ta musu ba musicien na bilamba ya lata kango bisusu alata na émission serre na biso Virginie Mangam alata be bilamba ya ba musicien na ye ba musicien ba longo ba benga na ye na mouvement pour alia bambonga ba passeport ya ba musicien siko mutu nga siko na somela ba musicien nga tout ba passeport vous comprenez siko mutu alia bambonga ba passeport ya ba musicien na mutu asombela ba musicien ba passeport nani ananza eza oyo ale mbonga ba passeport ya ba musicien c'est-à-dire anazwa médiocrité ya carrière na anga latisa ngai frère soki na BCBG sama batu o makile sotaka te ngai sotaka koleka yo et puis ngai ko sauter place to ba novembre kombo na ngai ko komela na matoi parce que biso to ba makila ba champion vous comprenez c'est-à-dire ngai nazongi susu naza mwana o na botami na wenge mais naza empêché te ya kosala vie nanga ya kosala ya ko pionner ba opinion nanga. Mais pourquoi les choix de Fally, c'est ça? D'abord
j'avais dit ici, moi je suis pour tous les artistes congolaises. Oh, artistes congolais, oh, pour sa musique na biso. Tout à fait. On est d'accord avec toi. Oh, pour sa musique na biso, ça na bango malam. On se comprend. Voilà. Tant Wenge beta kiao. Na sa ki promotion à Wenge. Na somba même na ba billet. Na kota batu na stade na zo même na ba bus. Na même batu na stade. Et ça qui problème ta pour ça Wenge. Faut na zo ça sincère parce que na outa na Wenge, c'est pas un problème. Siko. Fallait aller bien au beta stade. Nathalie bon. Avec gratitude. Yo na nango envers Fali plutôt. Na carrière na ngai so total émission on a ça na 2000 ou 2001 à début de 2020 ou 21 na début na sala ngona adoyu e frère na PC Mbot na ebisa que moni carrière na nga na dédié yango Fali pupa na moment wana ko makambo muta ayako lobati na lobabo tam papa chéri assist pendanga na ndenge bakendaka kokosela nga makambo na likambo o nga na ebité nazoka suspension moko je pense ba une année OK aucun musicien congolais to fan moko appelé da et pas papa chéri ponga na zongela boulot na nga zalata mutabundela nga zalata c'était Fali pour panda bundela et puis na dernier musicien o ayaki kotia nzembo na album de mon natia Côte Morale. Une très belle chanson. Dans le bisou à bon moto, Tianisi Kanango, sois sérieux. Les temps c'est le temps. Avant l'heure ce n'est pas l'heure. Après l'heure ce n'est plus l'heure. Sois sérieux. Vous comprenez? C'est-à-dire Nathalie Nambi, l'homme à la recherche de ses propres limites, se connaîtra lui-même, mais lorsqu'il connaîtra toutes choses. Là aussi je suis dans la recherche de mes propres limites, papa. Okay. Je suis à la recherche de mes propres limites. Les gens qui pensent que Ozo qui n'est pas Fali, pour dire mais la ça Fali, peut-être aussi un futuriste. Et ça problème, c'est mutu nyonso musicien nyonso zemona na Congo wa demela mutu. Miel fara bimae moko. Ba po ba ye ba ye. Fali kananu pour ampa moi c'est mon fils. C'est mon fils. Je dis mangaya. C'est mon fils ça on a TV a fini papa les. A comme moi na ndenge nini. C'est mon fils papa da musicien maison mère té. Ala koko ya wera. Koko ya papa chéri. Koko avait na biso Noël nyama makana wera ça. Musicien ya afan de chef du gouvernement. Collègue na yo. Voilà, nous chasse au Milobeli. Collègue nanga, chef d'orchestre na biso ya BCBG. C'est musicien na yende yewana. C'est-à-dire alors les Canadiens va finir papa na emuta bongo za bénédiction de. Je suis son père. Adam mal éduqué. On te comprend là? Je suis son père. Et puis on t'aloba, à Silisi et puis na soit à traiter à moi na o na pe na no traiter à moi no ça dit pour nous rappeler bien quand tu as bien si classe na 2001 ça dit na 2001 na la dans la campus on comprend hein en 2001 on a campus on a aussi ça bac na ce qu'on a yo kasko pembe en 2001 on a campus. Après on a eu Beaux-Arts. So on a Facebook na ba comment académie de Beaux-Arts on a ba ndeko nange belé to za kuna. Nini misusu bana ba Bruxelles misusu bana ba Paris. En 2001 na décembre na yebi que ça le 23 décembre ou 24 décembre ou le 21 na commis musicien BCBG. OK. Vous comprenez? Sikoyo ya tanga nana. Siko tanga awatala jomo ba ko musicien ya wenge ya besi oh ya gagner la lelo chez biso ya gagner la lelo musicien wenge awatala na TV wana siko awatanga na wapi na idiofa vous comprenez wana no ekinte wana na idiofa na no ete oko parler na Congo mana na idiofa OK na no ete parce que on a déjà musicien ya papa chéri na qui na fait voilà si comme na remarka mingi yana bana misuba utaka ba mboka soka ye a place ko bana bakini baza ngasala kamo basa onde alekio OK certaines bana misuba utaka mboka
Et belé basakamo ba mal éduqué ben pour lui le roi ba miel de son. Vous comprenez, hein? Ça dit que il faut respecter. Na ndenge ya carrière, nzembo soko tuni nzembo na batu ba ebi ngote mais code moral batu ba ebi. So bisi muto ake so toke na thème na thème ya thème artistique qui est nzembo boye a repoussa na te. Et puis na muto na zala na wengete na tia ba nzembo batu ba ebi. Il y a ça dans le auto bet album il para bet album batu ba ebi atanze mo moko te il y a adam beta yo kama peut beta il y a adam mise mo bo a répéter kaka to abana batu oki pasi ba beta concert te après aye concert na ezala ba émission neti bo émission internet aye ko finga faut comprendre na moment où il y a finga biso tozo avancer siko alobi ke nga aina saka esaki warrior kuna na BCBG abosani na zongeli zonga wana pembe lisusu papa yoka pembe tangu faire egola Jésus de Nyonso azalaki na contre-temps biso toyemba ye Jésus de Nyonso a remercier kinga bafinga ngati mkafinga ngati Nana otala maloba ya Jésus de Nyonso a dit merci Camille. Dans la prison. Voilà, voilà le moment que azan na champagne azo bae ba boîte, azo bae bichement champagne na ye, azo tambo na ka na été. Na moment difficile. OK. J'étais là pour faire Egola. Oui, j'étais là. Tu comprends hein? J'étais là. Boloko ta kitoko koleka château. Jamais kosili sa moto pour sa liberté. Botika faire egola na biso nazomandako. Faire egola zara mposa na biso zezio. Ingrid Betancourt kutu abimae. Pourquoi pas faire egola Berado prince des Amunda. Crémence Kwedi Dodi Kaipa Junior Mavungu Mamari Makese. Alléluia, Maître Joe Matobe. Vous comprenez? C'est Esaïa Awa, papa. Tu as fait ça avec ton cœur. Mais c'est comme tu as ça la vidéo, Anna. Ça la vidéo pour la monaï. Biso tu as au moment opportun. Comprenez? Voilà. Nous n'avons qu'à félicitations à frère non. Et puis nous tous à l'autre côté là on a faire rigole là grand frère na ya famille susu. Oh. Voilà. Oh il y a zolo ba on a des avantages nga. Il y a ça na vie na e nga na vie na nga. Mais bon comment tant sou bolo pe ngo sala bien comment tant gladiateur. Yo comme gouverneur à ba warrior. Yo kana non ya wana. Ba warrior ba ebi ke ya la bail déjà. OK. Gouverneur c'est le gouverneur qui parle. Vous comprenez il y a la popo. Voilà. C'est-à-dire, tant que tu maki, tu as le bakité. Il a fait un temps et pas faire rigola. Alors, tu as artiste belé, net avant moko a kimi mbangu na studio, a kimi banzembo ya faire rigola et puis a mango mabe. Faire rigola mbaka bongo te. Aimbango mabe. Il fait affaire à féliciter. Mais à féliciter quand on muto sali moins fort. On t'en pas là. Mutazuli kanisi. Ya koyemba yo. OK. On se comprend. Akeno yemba akimemba ngema banzembo abatu. Yom double revolver yemba ya yote. Yemba ya yo sale loko moko boye bimisa mokile sa nini. Eyoka. Mutu beba banda musique première fois que écoute studio ndiaye monte nana ndiaye vous comprenez mutu bandi obebe mutu abongo vous comprenez siko tant ya yembaki nani afingaki nani alobaki ga diembelaki mutu te côté ya dolobaki ya saleli kampo na bango ngape na sala li kampo na bango vous comprenez dans la guerre na bangota dans la guerre na faire rigola ta tout ça guerre ani to welini mais le musique à Congo ça va deux camps si tu es avec Fali tu es avec Fali si tu as fait faire ça va déplique tout ça na ba innocent ba nini yo poni kana ba guest mawete ba robino mundi déplique pour mania c'est mon ami c'est mon frère OK to emba gina
je n'ai pas de problème na tout bandeko tout aux autres là. On se comprend. Moi j'ai des problèmes qu'on a mon traité ngai ndenge garçon na. C'est très que mal éduqué et puis voilà. il n'est pas aussi le seul là. Vraiment l'éduqué et zandeye. On se comprend. Ça c'est tazana nani. Bana Rio pe abandeli même makambo nani miel de sang le bagabi na qualité na no chant yé moko consciemment mignon Abraham abi na leki na qualité à chant na ba poto mingi ko lekaye alors tarabilambe nzuluka bonga na ya na moni c'est différent tu es très bien habillé il y a kato lo bango bien alors tarabilamba maintenant il y a kato bilamba ya kato wana Rio mtolobaki et puis à traiter le roi, moi na moko boye abandonné, il y a BCBG quand même. On va traiter un motin. Omoni vient na Rio de Janeiro. So na zongi sima, na zongi pena na ndenge pena ya pembe. Wana vient na. Comprends hein? Na ko engager ba guerre na été. Vient na normalement ba guerre na ezara na ba ferré. OK. Na ba fali. Comprends? Mais la qualité à chant les quand même, faut admettre la qualité à chant. Il faut pas soit na pe kaka na ba ferré, na ba fali. OK. Bango ba grand prêtre. OK. Hein? Bango ba grand prêtre biso to za net singa ini na boye. Qualité na nga ya chant et ebika nga na bato balanda biso. Comprends hein? Normalement, si il vient à biso azana ba qualité à chant, c'est que il faut bango ba faire et ba fali hein. Donc tu comprends, tu ne veux pas engager de guerre avec Rio de Janeiro. Non, c'est d'abord c'est mon grand frère. On sait un peu pardon, c'est un peu hein. On sait un peu pardon. Papa. C'est mon vieux grand frère bien ebi. Na ba ki on est bandeli. To ebani bien. Abi ko mbila. C'est-à-dire si tu solo là qui entre petit frère et grand frère, auto solo là qui ngana ebani ngana. Eh ben monsieur Tikali, on va jouer à Timbola Liboulou na emo na premier vocal. C'est-à-dire monsieur Tikali quand même. Oui, l'Obama. OK. Oui, bisa bango oyo bayoki oyo bamoni bakufi miso bamoni babosono batamboli. C'est-à-dire c'est bon pour nous rappeler sous bateau. Na miel de sang. Moni kato ezara avenue. OK. Absolument ayi bango te ezara avenue na Louvre. Ezara avenue na lac Moiro. Na lac Moiro. Sko na lac Moiro wana biso to appelle na lopango wana. OK. Comprends hein? C'est-à-dire kato Louvre lac Moiro. Et ça va venir au ezalana ba boutique d'habillement. Si ko bilamba o était comme na kato wana. Ba sala ngona ki sasa tes frères. On dirait rozonga so chic bien apparemment que na classe bien te. Na Congo na to sala tonga ya bilamba. Na nuté. Donc c'est-à-dire même chapeau oyo. Basala ngo kuna te usine na kato ezala te batu bauta na bilamba ba Turquie misu bauta na ngo France misu bauta na ngo Dubai misu Chine États-Unis même ndenge obwa batu na mo obwa kakaboyo bateka kuna na kato nde ala abora batu mo bateka ka wana OK oka bwana bateni Alexa ba musée na ye bateni asomba ngo kuna siko potu na vient na Roger Ngana tuna apa masala neni vena nga ojenga na yeso wana post kabaji OK comprends akotaka na ngaso na poto na kotaka na boutique na sombi bilamba balata te so mama sana ba vena nga bazali bali no mpangi lelo sunde na kinbe batinda ka bilamba asombi na Paris balata te kecha sika balata te Paris fin kota batinda ka bilamba balata te. Vous comprenez? Yé, celui a gagné la bilamba, a non sa perte, na maison mais a sa perte héritier la te bilamba ya bien ya cher pour les cahiers. C'est-à-dire, tant moyen que obenga héritier watana de grands chanteurs. Pour le baki nga na ebe héritier te pour t'informer tant aux na idio Fabiso tozala a na kinde sona ba héritier. Ya beta maison mais a outi BCBG a ke maison mais biso tozala ne wana sous ba information ka ya pembe. Vous comprenez? Yé, ce que otali garçon moko boye Aza trop prétentieux, aza orgueilleux, ayena kisasa na musique bafu ba vene wenga afule atalite afule loka pe metoboka. Siko ape na nzembo te, aye alobela bilamba pantalon mo ba beteli mikini ça c'est sûr pas Johnny na mikili aye olata la émission wa aye oloba ya alata ka danger. Mais ça na sens te
Mais comment bokolinga boyambaka mutu moko boye akena misiki bongo papa batu bana posa bayoka nzembo eza te. Mais yo na est-ce qu'on a qualité à chant? Ah ya oyemba te. Tu peux avoir la voix mais tu chantes quoi? Na qualité à chant à muke makasi. Abi oyemba te yo na BCBG ba recruter comme danseur. Papa. Mais ya bena chanteur confirmé ou rançon na pesi makambo. Papa vana na yo. Na loba déjà makambo el na BCBG. Si on a bien côté na mini na kala au mona. Bon on va recruter chanteur ou danseur. Maintenant pour batwa yo attends BCBG te ka album. Batte ka on a voix na kati. Ba danseur o ba yemba na ba yemba kata. Comprendre? Tant on ko la na ndaku na bango za oyemba te. Tant so ay c'est danseur, comprendre? Alors et ça danseur et ça chanteur mais na leki yo na nyonso na ko bina na nzembo na makambu tout na mo makambu tout ya ndule. Omoni ay pa lo baya tant biso to bunda na bangwa suma na papa yo na ngwa yo oza musicien a seul musicien boîte na suka kota mingi ezangwa suma ko eri ngwa suma na vie na nga. On venait c'est en contact avec vous. Hein? Voilà, et ngwa suma a vie na nga. Na pesi mbo. Là le moni pe masananga Jimmy Ngoi. Lui il est le gérant ya ngwa suma on a. Voilà, Jimmy Ngoi na pesi mbo. Et ngwa suma vie na nga chaque fois ya ka kin abenga nga na kenda. Sauf ya zate na kota tamfu na ndenge na nga staff na nga. Voilà. Vous comprenez? Ça dit yé atikala osoma ni champagne na boîte. Na moment où biso to osoma ba champagne to osoma la batu ba champagne. Petit lelo sombara. Ti lelo. Ya bimarate ti lelo même na ayebi les millionnaires tenenga sana ayebi les millionnaires te. Ayebi les énigmes tende eza na kati. Comprendre? Même na chetemba tika ko sa elo côté. Yesa oyo pe ba bakar na chetemba ba chéri. Yo zo chéri yo. Moi si on a elongini. Anondeni. Chéri oyo yakana ina na wenge oto yani osa la ngo baga yo zo chéri ya ebi ba chéri ya ayebo dragon zele ya makambu ya la ke vrai chéri te ma mambo anati on se comprend ça dit ba guerre wana et puis ayana na carni un seul musicien maison mère bando yana ba car ma belle nana yana Jaguar. Il y a un Land Rover. Il y a un Carmo XO. Carmo XO de Tambour. Donc XO là-bas c'est rodé. Parce qu'on a un moment où on a un Jaguar, on a un héritier, on a un Jaguar, on a un Mégane, il y a un car XO. Tant on a un Jaguar car XO, on a un Mégane car XO. Na Cadillac mon yo na komi kuna te o comprendre donc na yana ba Mercedes crayon ba ya somme ya kana na nini na ba be oni ikara XO donc na ye na navigateur ya kana car ya XO sko tant ba nini Jababa Evo Banini, Range et Bandi. Qu'on a souci à Range. Pour y a ça Range. À quel local Land Rover. Il y a souci n'est pas comme Range Rover. N'est pas comme Land Rover pour essayer de rouler. Normalement, la mission a vérité tout autant voilà Range, les Bouga, Range, Range. Voilà, ce qu'on a qu'on entend pour la langue déjà. OK. Vous comprenez so neti lelo atambo azuzuka ngakati achanje nzoka asombi sous moteur ateka la ka XO assez monsieur. Alors il faut non respecter bien normalement makana we rançon. Donc ceux qui n'ont respecté maison mère automatiquement na finga vers normalement makana we rançon. Alors il y a tant mazo ko engager maloba mabe bongo pona PCBG et ça le ko finga papa chéri. Bato PCBG va en vouloir ndé moto azo finga c'est-à-dire ngai na un problème te na département mususu warrior papa. Mais ça on est nini aujourd'hui on a vu c'est le Oscar Magmisi ba audio oyo Kelly Charleston o azali parmi ba warrior yo da gouverneur ba warrior notamment faut ba Kelly Charleston azape warrior o azo démarrer Jibem Piana na audio alobi Jibem Piana na carrière na yemo bimbaro tele matin fali aleke na carnet d'adresse aleke na musique aleke na tout na musique vidéo est partout. Et pendant qu'il y a un net depuis 3 jours déjà. Yo étant que mon Jibem Piana, petit a fallu réagir.
Je pense que Kelly Charleston a un musicien déjà. Ok, un musicien. Un musicien te. Nayokake. Nayebi vraiment ma famille. Bien. Ok. So ils ont été musiciens. Nde aoloba na papa chéri. Nde na ngai na loba. Ngano na mona vidéo teke ya aigle fali pour pazo finga papa chéri ezalaka te papa. Non mpe na mona vidéo ya papa chéri tazo finga fali non ezalaka te. C'est-à-dire soki fan na swani kuna fanatique nyonso a reçoit na kuna papa tous les coups sans permis. Ngai on a vendu à bazo finga nga ba traiter nga ba yuma ba traiter ngai toro zoba ngai mignon Abraham na vendu. C'est-à-dire mutu so traiter toro zoba tam so rozoaé au bokoli noye. Vous comprenez hein quand il n'a pas dit bo. Mais ce qu'on a Hollande monde ni parce que fan na rose mi c'est ça. Ache crédit na epo na yo. Surtout c'est la roba bino ba no Fuji ba Jido Capore je bo recadrer. Batu ba solola na ye eza batu lokola yepe. OK, ba fan. Bazali. Biso toza ba musicien. Non, na mona na vidéo te ya fali pour pas traiter papa chéri na banenge moko boye. Non na mona. Non na mona pe vidéo te ya papa chéri azo traiter fali pour pas souci à mokili ezanini. Stade de Marty va créer ba descente moko boye ba to misusu maya te kuta finga ki boya sala ebo pour va faire noyer moninga non. Eza mabe. Mais toi tu soutiens seulement fali, tu peux hériter. Non soutenir ba tout. C'est le Robert Imka. C'est le Europé à caler des dates na Imika un mot pour c'est le Européro. Il resale bien, il resale bien pour ça. Déjà Congo, tous ans ba biton belé. Et quand on va place c'est belé, année pesa na ba date et belé. Par rapport à Kibonde ko ya kindenge moko boy. Papa m'a pas ça pour créer na EP jour mususu. Nanenga pembe. Jalinga le 29. Nanenga pembe. Le 29, il est pega le 29. Solo la ndé ni côté wana. Konga na bi que le 29 biso toza wana par rapport ya staff toza wana ba wario. Ba ya wana na staff na biso to latela ndé kuna après stade de Marty. Donc comme si vous n'avez vestiaire na. Voilà biso to sala kiango na ndenge mususu. Eza pe za ya batutu quand même. Ndé mususu. To sola pe bien na non mais qu'on débattre là ce qui chaud wana a tika po bisoto 600 biso makambo yo comme ça on a né jour mususu batu ba ya na bango. Une dernière question, héritier pe le 25 stade de Marty. Voilà, je soutiens héritier Watanabe ya ebi que mukolo wana ezala pena ki bamba. OK. Ezala ki bamba. O yena donc nazali ko loba wa ba spiritas pe ba otondisa stade de Marty. OK. Vous comprenez? OK. Voilà, donc on va soutenir hier. Voilà. Et il y a Souka et Zaka. Voilà. Il y a Souka. Boulot. Nabiso. Et Abiso, tu vas continuer toujours. Donc on moni banamai ba sepeli to sali. Warrior toujours en attaque. Voilà, une très belle chanson de immortaliser Fali. Voilà, tu es ça pour na moni comme beta déjà na ba pour motiver batu baya na stade, il y aura du show, il y aura la lumière, il y aura un bon concert. Voilà, souci est ça que du Cambouane les cas vraiment bien mon frère. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Mais qu'est-ce que tu vois en Fali? Là, il a une question dans la soupe. Qu'est-ce que tu vois en Fali au bas musicien congolais ba? Et si na lobby déjà en Katia Bayoka et Warrior toujours en attaque. Bayoka nyonso en attaque. Voilà, nous sommes à la fin. Je ne sais pas, président Abraham, Mignon Abraham, je ne sais pas s'il y a des dédicaces, bateau Pibata la Rayo, les gens qui te soutiennent. Un mot, moi quelques dédicaces parce qu'on est talonné vraiment par les temps. Ouais, après Simbo, tu n'avais pas Aline Mupangi, Dada, Tony Kimpioka, Blink Blink, Daf Kaipa, Chikombuya Media 14, Papi Notorious, Odi Kaipa, et puis na PC, Bambote, na Batu, tout balinaka la bonne musique. Comprends, hein? Voilà. Batu tout balinaka la bonne musique, c'est-à-dire Nazawa, Soda Mobutu, na SP,
Toujours. Voilà, c'était avec un réel plaisir de recevoir sur mon plateau Mignon Abraham, un talentier, un bon chanteur de sa génération. Et voilà, il a tout dit, il a réagi. Et les propos engagés, Kalira Yemoro, Mignon Abraham. Quant à moi, je dis merci à vous tous qui étaient restés branchés en train de suivre cette émission. On a vu qu'il y a aussi Pelisabena Batebele, Papa Bloka et mon oncle depuis Paris et avec sa femme Léontine Moussamba. Je dis merci à ma soeur Gracia Chitoko. Voilà, maman na Maëlys, je te dis merci. Je vois aussi Nouskama Pumba, maman na Enzo. Et sans oublier Glody Kaembe aussi avec Djunga et toute la famille, je vous salue. Mimi Kaembe. Ma tante, je te remercie. Quand je vois mes pieds, je pense à Niki N. Rubio, voilà, donc tu es toujours à Kinshasa. Voilà, on va Miki Likalaming, Jonathan Kaembe aussi, je n'ai pensé directement. Et puis sans oublier à Jenny Mangaya, parce qu'elle était avec nous, il nous a assisté, Jenny Mangaya. Tobengé Migolo aussi, la maman de Jardin Paradis. Quant à moi, je vais me retrouver très prochainement avec le même plaisir, excusez-moi. Cette émission a été réalisée par Cédric, c'est lui les cordons de Congo Promo Télévision, Boss Raph Ndindu. Vous tirez toujours ma référence comme Dab. Bonne suite de programme sur Congo Promo. Retrouvons-nous prochainement. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV.